Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na basango otokopesa bino basango otokopesa bino lelo tokotalisa bino lolenge nini tango président Joseph Kabila na mama Olive Lembe bazali kosala ba campagne na bango pe kokende auprès ya peuple pe bazali ko recevoir ba bénédiction ya ba peuple congolais. Alors que mbutu to ya Jean oyo babengi na kombo ya Tshisekedi ye azali kuna na Afrique du Sud pona koluka kosala ba makambo oyo babengaka yango ba comédie to ba aventure. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko ifo boyeba yango ete ezali na babilembo oyo ezali kolakisa ete nzambe azali komonisa biso banani oyo bakoki kokamba mboka na biso pe banani oyo bakoki kokamba mboka na biso te. Po ete bandeko babolingo lelo bato mingi oyo tokanisaka ete bango nde un jour soki basimbi Kongo ekobongwana Kongo ekochange me nzoka tomikosaki na ntango wana balataki baposo ya bameme. Lelo oyo ndenge ezali wana nzambe aye kolakisa verite pe bosolo pe misu na biso bakongole efungwami tolobi ete Dieu merci pe toyebi esika nini verite ezali. Bandeko babolingo botala kaka tata oyo babengi na kombo ya Jean ndenge akomi koluka moyen ya kokima ba élection akomi koluka a provoquer eloko moko boye po tango riposte kozala baluka raison mais soki Tshisekedi azali kokanisa ete basi ba comprendre le système na ete azali komikosa ou bien azali kokanisa tango mosusu ete biloko azali kosala azali komona bato bazoba po ete a réussir mais ndenge ezali wana Tshisekedi ata ndenge azali kosala ba comédie na ye na bana na ye ya kuluna alekisa dose te tozali koloba yango ntango nyonso soki alekisi dose ekokute ye cher. Bandeko babolingo mama Olive Lembe na Joseph Kabila bazali kosala tournée na bango ya campagne ye Tshisekedi avandi kuna na Afrique du Sud eloko pe bayebi te soki azali koluka nini bandeko kaka na ndenge ya bajeune na bango bazoluka ba stratégie bakanisi ete bambangisa oyo bazali kosala bakanisi ete Joseph Kabila azali zoba baza komona neti Joseph Kabila azali bilemba ngotobobo mais bazali koyeba te ke Joseph Kabila azali pe elombe mobali oyo azali mieux formé oyo ke ata etumbe ye lelo bandeko mpona pe kokitisa motu na ye ezali deux fois te il faut lia otonda tozali kokamwa bandeko ba comédie oyo Tshisekedi azali kosala na ba combattant elakisi penza ete lelo toye komona penza ezaleli ya tata oyo toye komona ete tozalaki nzoka nde na nsima ya nkoi tozalaki kokanisa ete un démocrate mwana ya meme nzoka nde lelo verite ekomonana. Bandeko ye Tshisekedi abandaka kolela wati
ah nazali démocrate Mobutu azako tiela nga bakal na lingi na sala bo nzoka nde azali ko dribbler kaka peuple na butu bazali ko solola na Mobutu ko sala baje azali ko zoba mbongo na moi azali ko talisa peuple on dirait baza binemi et puis pour moi na ete Tshisekedi azali na motema ya mabe ya bondoki azako mona ndenge azalaki ko mona ndenge ba peuple congolais bazalaki ko kufa amoni meme ndenge babetangi bato ba masasi na église ya Saint Joseph mais avant di akangi motema peti lelo azali ko continuer kaka na système bobima na balabala bato baza ko kufa kaka na système na ye ba famille baza ko tikala na pasi bandeko yeyo azali ko sala ka batuna azali ko récolter bambongo boyoki ndenge bato mosusu balobi ete bambongo bazwaki première tranche ezalaki bazwaki soki ba 1 million de dollars soki bazwaki 1 million de dollars mpona nini akokende mpe kopesa mwa quelque chose na bafamille baperde bato na bango te kaka na baje na ye bobima na balabala bokende kotambola bomoni ete azali komonisa kaka bafamille oyo bazali na Congo pasi ye azali kosepela bisengo na ye na famille na ye na bana na ye azwi mwana na ye azalaka mabundi minene neti moto babengaka tubi ya foire oyo babengi na kombo ya Félix aza kotia ye na pembeni mpona koluka ndenge nini akolakisa ye ndenge akozwa bokonzi alors que soki ekomi na makambo ntango akobimisa bato po ete bakende komarche azwi Félix abombi azwi bana ya bato mosusu nde abimisi bandeko babolingo nazali koyebisa bino boyebaka ete babiloko nyonso Tshisekedi azali kosala ezali malédiction monene mpo na famille na ye mpe surtout mpo na bana na ye oyo bazali kose prétendre ete bango nde bakokontinue mpo basala politiki ya Congo ndeko makambo nga nazali koloba na tiemai na monoko te nazali koloba yango mpo ete oyo ezali vrai lokola bolingaka vérité te mais vérité oyo biso tozali koloba il faut ekota ti na kati ya mitema na bino bino bozali bato moko il faut ete vérité penza il faut yelaka bino na misu pwa po bolingi nde lokuta ya mingi tala tata monene na age ya Tshisekedi aza kokosa makambo ya avion neti mwana moke avion na hélicoptère wapi avion na hélicoptère aza kokosa kaka neti mwana moke ndeko oyebi ko nayebisa yo un vrai démocrate mpe moto oyo ayebi ete akokende na baélection bata oyo nyonso tu lelo tokomi le 8 bata oyo nyonso Tshisekedi aza libanda ya mboka mais ezali badefete bandeko botuna bato basala bacampagne électorale oyo bakenda oyo batambola na baville mpona ete kosolola na peuple mpona koconvaincre peuple tala kaka campagne eza le 28 lelo le 8 donc totikali na 20 jours bandeko boyebisa biso bozomona teke Tshisekedi motuna ye ezosala te yanga na tolobi ete bandeko tango bazali koloba ete Tshisekedi azali malade bato balobi non mpona nini boza koloba boza kofinga mais soki sante eza malamu te il faut koyebisa bato vérité oyo moto nini akomi kaka soki atamboli moke papa forcé vie forcé président forcé bokomi koforce bomoni te ndenge basalaka Mobutu na bangwanda président forcé Mobutu aza koforce mokolo mosusu bandeko oyo ndenge balobaka kaka ete mokolo mosusu Mobutu azwi avion aza koya na Kinshasa tango avion ekomi na Congo lokola bakonzi nyonso tu bakomaki bakengo bamakambo nyonso kaka na baje ya forcé président forcé yaka na Congo bato bamona yo avion tango kaka epose bapne nango na nini na aéroport ya Njili tango yekaka kokoste bandeko ekomi sikoyo ete avion wana Mobutu akita bandeko kaka na baje ya président forcé bandeko Mobutu pema nyonso esili na kati ya avion moye penza telemeza te oyebi ndenge babengana bajournaliste na pembeni bakomi kokosa ye bokende na kanchachi bokokuta yeka na kanchachi bandeko po ete moye ezalaki te bandeko mpona koyebisa bino ete lokuta na bino eza lisusu na sens te bokomi kokosa na makambo moko ezolakisa ete ata Kongo yango mpe bokosala eloko ya malonga te bandeko
kokosa na bango eza lisusu kitoko te epa na bango ta mutu soki akoti hôpital balobi kingani akotaki hôpital te akoti hôpital te azali kokosa na kokosa mpona nini kokosa tala botala bakombata nyonso bandeko soko otali kaka bilongi ya bato wana ondire nzambe afrappe bango na malédiction bakomi bavile bango nyonso bakomi bilongi mpenza bavile ezala basi ezala bamibali oyo babengi bakombata na bakombatante bilongi ekomi bavile okomona ta soki baza liboso ya bakamera na bango baza koloba bandeko okomona mosusu ondire asukoli miso te ndika aza na bapoti mosusu aza koloba minu ya kopola egrata bandeko egata bandeko yango na tozali koloba bandeko namoni nete ndire nzambe afrappe bato na malédiction moko bo ondire ntango paster mokuna alobaki ete bokomona bilembo namoni bilembo yango tokomi komona yango bandeko tala Tshisekedi azali kokanisa ete bato baza na Congo baza bazoba balingi bamonte mwa ku moko bo po aluka rezolo ba ete moyena koma na Congo ezali tala basali bomé Tshisekedi akozwa pe biso te toza na ye mayele Teresa Polele yaka na kati ya Congo yaka na kati ya Congo ba election eza ye Tshisekedi soki asali erreur ayebaka ete bakofieta ye makambo toza koyebisa bino jete déjà ndenge ezali ona communauté internationale et prendre bonne note na baventure oyo asali kuna na Afrique du Sud soki asali erreur bakofieta ye bandeko bainformation oyo bato bazali koloba na bino mpo balinga koloba vérité te mais tozali koyebisa bino boyebaka yango ete communauté internationale prendre bonne note même membre ya ONU prendre bonne note na baventure oyo Tshisekedi asali ndenge ezali wana naza koyebisa bino ya solo basi babengaki na Afrique du Sud mpona bapesi ye bavertissement na babiloko oyo asalaki donc Tshisekedi ndenge azali wana bandeko aza wana aza malade na baavion fantôme oyo bandaki koloba baavion oyo naza na avion na hélicoptère bandeko nayebi te soki bazoprépare poso ya nguba oyo oyebi kaka kindoki ya butu te ntango mosusu baza koprépare poso ya nguba lokola mpe bavoyage ata ya voyage oyo akendeki na Afrique du Sud bandeko place azwaki avion eyebani te bandeko toki kaka aza na Afrique du Sud tozomona na église soki mpe akendeki na poso ya nguba ye nani ayebi yango na omoni mpe bazoprépare poso ya nguba yango yango mpe akosala nango retour mpo makambo ya mikolo oyo tozomona kaka ozokosala kaka makambo lokola kaka ndoki moko boye mais soki Tshisekedi akanisi ete aleki bato mayele ayebaka ete na kati ya Congo bato baleki mpe mayele bazali soki asali baje na ye mpo aloba ete abimela biso na gauche akokende kokutana mpe na bato baza kozela ye na gauche soki alobi ete abima na droite akokuta mpe bato baza kozela ye na droite mpe ndenge ezali wana bino bato bozali koloba ke bato boprépare mpo ete tozali kokende tozali kozela bino boya eloko kutu nde toza kolela yango wana boya kolakisa ete boza mibali mpo tomoni ete bobundi mingi libanda ya mboka bosali mpe eloko te makelele ya tro boya nde na kati ya terrain bolakisa soki boza mibali bakadogo pamba bopakati mbangu bandeko soko otali ndenge bapakata mbangu baingambe mibali bakima bakadogo bakimisa bango lelo bakomi na poto bakoma minoko vraiment mawa mpe pasi bandeko ndenge ezali wana nakosenga na papa Botamba atiela biso nanu baimage totala ntango président na biso nzambe aponi o peuple alingi ntango azali kosala batourne na ye mpo na bakampagne na mama Olive Lembe bamosusu bazali kosalaka baventure oyo babengaka yango ke baventure escroquerie tokoki koloba moto alingi azwa pouvoir na ndenge ya normal te alors ke baza kozela baélection ye asia ami komisi président ya Congo kuna na Afrique du Sud bandeko kokamwa na ndenge aloba kondire moto azali na tumbaku na zolo aza koloba pe akomi président ya Congo ya wapi tala nazali koloba yango ngai mama ozali soki nazali koloba bo nazali na conviction pe na yebi oyo babiloko bato baza kosala ngai moto naza koyebisa bino bato bazali koloba ko basala makelele bakende na Congo ngai nalingi na mwana force na bango bakokendele na Congo le 6 penza naza kolela yango mais bokomona biloko na bino eza kozela bino bokokamwa na banzi ete mokolo wana
bokoloba ete ah bato yo dia émission ya radio Zoumel militango balobaka tokanisaka yango neti liseki nzoka nde ezalaki babiloko ya solo babandaki koloba bokende ekozala malamu mingi bokende bomona kimona meso nde eza malamu loba eza na ntina te bokende baza kokanisa ete Joseph Kabila azali ngoto bobo ke baye mpe kaka bo balobi toye kozwa Congo nani après avoir basali bamakambo minene Joseph Kabila asali bamakambo minene abongisi bakwe mosusu bino bobebisaki après simale bozoya mpe boloba bozwa Congo kaka ndenge bozali na ki irrégularité boza nango bavoyou bato moko bavandi na poto apasi ya poto esi ebeti bino boza kokoka te ale bokomi sikoyo kosaprendre non tozonga na mboka bokende kosala nini kutu na poto bolakisi bilembo ya malamu te kivoyou emonani kuna na Congo mpo bokende lisusu kobebisa lisusu te bovanda kaka na poto tolingi bino mpe na kati ya Congo te malgré bolobaka ete bakongole bovanda awa po ete bokomi deja bambuma ya kopola toza na ntina na bino te Papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini ntango président na biso bazali kosala campagne na Maman Olive Lembe les vieux colonaires avandi kuna na Afrique du Sud mpona komanipule bato koloba makambo nde ya lokuta aza koloba makambo soko yaki kaka moto mongongo ya moto azali koloba neti moto aza na batumbaku na zolo yebaka ete ye wana Papa Botamba tangu kaka Joseph Kabila Kabange a lancé campagne na ye a présentaki libota na ye surtout mwana na bango Laurent Désiré Kabila tango esili mbala moko Maman Olive akei na terrain na manie makuna esika nini ebele ya population babane kozela ye pona basolola na ye asololi na bango kitoko na Swahili kasi apesi bango mot d'ordre lokola balingaka ye na baaction oyo asalaka po continuer kosala yango malamu esengeli bavote numéro 3 na élection présidentielle oyo ezali Joseph Kabila Kabange mobali na ye pe président ya République démocratique du Congo yoka ndenge azali koyebisa bango bavote ye kolongwa wana na butu tango ekoki lokola bakoko ya koto oyo bayebi Maman Olive bien mwana na bango bapesi ye bakado ndenge na ndenge bakolie kutu portrait na ye oyo bakabeli ye kasi eloko ekabwisaki biso engai ye botala bakoko oyo balambi biloko Maman Olive atali ki première dame na ye te atali fiero ya koki kozala nango te kasi alie biloko ya bamama oyo tala kutu bazali koliesa ye simplicité ya motindo oyo na mutu oyo asi akoma première dame na mokili nanu esalama te Maman Olive alakisi ke okoki kozala na yo soki nani kasi esengeli kotikala moto pe na bomoto pote population bayebaki ozali na bango na deuxième jour ya séjour na ye na Maniema mobali na ye Joseph Kabila Kabange akei na Kasongo kasi ye directement azwi nzela ya lukandu nzela azali kotelema contact na population lisolo na population partout Maman Olive azali kotelema azali kosala baaction ndenge na ndenge bado ya bakit scolaire na bana esika bana bazali kotanga akoti kutu akonstate ndenge nini basali misala ya école primaire oyo na odimba esika nini afinasaka na étape mususu atali condition bana bazali kotanga esali epasi ya promettre que akosalela bango bâtiment ya solo éducation lokola ezalaka cheval de bataille na ye Maman Olive Lembe Kabange première dame de la République alingaka eke bana ya Congo batanga éducation na bango ekene malamu po bazala bato na bomoi na bango tangu akomaki na lokando na hôpital de référence na bango Maman Olive Lembe Kabange akei kokota esika oyo bozali komona doctoire oyo place ba malade bafandaka tango susu balalaka 4 to 3 na mbetu moko Maman Olive akei kokonsole bango kasi koyaya Maman Olive kuna epesi population espoir pe bayebi ke bakotongela bango pa hôpital ya solo po batu bazwaka so ya malamu Maman Olive Lembe Kabange nzela asalaki makambo ya malamu ndenge na ndenge
oyo batu ya est surtout bana ya Manyema batikalaki lelo bamoko balobaki ke bakovote na bango kaka numéro 3 Joseph Kabila Kabange eyokani bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda tango bozali komona Mama Olive Lembe azali kosala propagande pona mobali na ye pe ye moko Joseph Kabila pe akei na kote mosusu bozali komona ba effort bazali kosala na tango wana bato mosusu bandeko bakamati bavandi kuna na Afrique du Sud pona kolobaka ba makambo ezanga tina na ba ajo ya bango bandeko olie kutu babiloko toza komona ezala ta ke Joseph Kabila moto asala yango toloba ete atango mosusu ezali ki jeunesse moto ezali kosala ye me tata monene ya bambula ebele oyo azali kokumisa ete ye moto ya mayele azali kosala babiloko moko mawa bandeko babilembo ya boye ezali babilembo moko ifo bomonaka boyeba ete banani oyo balingi Kongo na bato balingi Kongo te bandeko soki totali malamu il fallait que Tshisekedi na ndenge makambo ezali kosalama na mboka abeta maboko aloba ete Kongo oyo ndenge toyebaki na tango ya Zaire olongwe na parking ya Molar po kende Matadi okoki kobeta meme 3 jours na nzela ya mabe ya kobeba aloba ta Nzambe merci aloba peke Nzambe merci lelo oyo ekomi ete camion soki elongwe na Kinshasa ekei Kikwit ekoki kosala ta 3 heures ti na Kikwit sans problème alors que na tango ya Mobutu bandeko camion ezalaki soki ekomi kaka na mai ndombe ekangami wana ou bien ezonzela bak ou bien esi ebetaki shite balukaki ekwei bato bakufi tomoni bamakambo ebele na mboka na biso me lokola bato bazali kaka mitema mabe bandoki lokola bakata mbangu bakima motema mabe wana ekomisa bango motema yombo ale bakoma kaka na makambo ya kosalaka kolobaka kofingaka bato kolobaka ote bango te bino bokobongisa Kongo bino banani bomonaka te ndenge boboma mboka na biso eske elobelaka bino eloko te boye mpe na bapota boza kofungula baminoko boza koloba bino mokanisi makambo Joseph Kabila asali bamilio ebele ebimi mpona kobongisa banzela bino bokanisi soki ezalaki mpona bino na tango ya deuxième république bamilio na si elingaki kota na bapoche na bino bosombi bandaku mpe kosombela ba deuxième bureau bandaku mbongo ya mboka boza kosaka na yango bapeple mosusu bazali kokufa nzala bino bokanisi toyebi bamakambo wana nyonso te lelo bokimi pasi ya poto boye bovandi awa bokomi bato oyo bokomi kosala bamakelele mpe koloba bino bozali bato bokoki koloba te boyokaka mwa soni lelo komona mpe baza koloba ete Kongo na biso Kongo mboka monene mboka riche tozali na barrage ainga me okokende na bakwe mosusu bakure eza te me bandeko boza koyeba te ntango boza koloba babiloko aboye eza kopesa mawa po ete ntango boza koloba ete boza komifunda kaka bino moko mpo bakotuna balobi bon bakwe oyo bino bolobaka courant eza te bino bosali 32 ans mpo na nini bokotisaki courant te boza koluka baraison me tolobaki yango ete Joseph Kabila azali ya Nzambe lokola azali ya Nzambe oyo nyonso bokobanda koloba ekosimba te kotushe te po ete Joseph Kabila makambo azali mpona mboka Nzambe azali juste azali komona me bino lokola bozali koyanga na mitema ya mabe ya kibondoki kaka bamakambo bozali kosala kobetaka bato kolongolaka bango babilama mpe kotyana ba internet boza komona yango lokumu boyebaka ete un jour salaire na bino ezali bokanga makambo pasteur muku nalobaka na bino un jour boyebaka ete ekokute bino cher mpe si ebandi kokute bino cher bomoni ndenge Rex na prison bakateli ye déjà 10 ans na ye ndenge azali wana mpe tala kaka déjà ke mwana mobali basi bakomisi yo mwasi na prison sikoyo aza komona makambo na ye na minute oyo mpe soki tozali koloba soki baza kosala ye nini toyebi te yo mwana mobali basi bake kopesa kombo ya mwana mwasi na kati ya prison balobi chef ya prison na Paris asepela amona yango mpenza neti chance bandeko babolingo yango na tozali koloba bato oyo
ekomi neti kindoki bazangi nde eloko ya kosala oyo bato bazali koloba soi-disant bakombata kaka bainformation ya lokuta oyo mosusu ekanga oyo moyibi oyo basali émission balobi nini ke ana ntango bakendeki kuna batindi bato na bango baexpert na bango bakendeki mpona kokota kotalatala oyo bakei meme bake koluka ti badive na ndako bamoni ye basali bankete na bango donc ndenge ezalaki wana bato na bango makambo ya lokuta mpona nini bozokosa bozoloba ete badive abangaki komarche mpo ete bino boyaki mais nazali koapprendre yo ekanga moyibi il faut yeba yango ete badive amarchaki tango mosusu oyebi te badive amarchaki mpe babilili elekaki bomonaki yango alors ke tika koyela biso bainformation ezanga ntina bandeko bato mobimba bazali komibenga bakombata bandeko ozomona kaka bato barate vi na poto bapasi ya poto ese ebeti bango bino malere na bino tozali koyebisa bino ya solo bino bakombata oyo bozali na Londres malere na bino nzambe aza kofrape bino mpona ndenge boliaka bapeuple congolais bambongo na makambo ya dongo ezali lokola malédiction yango na bomoni ndenge lelo bozali botikali boyo ndire bobeteli bakake bandeko batelisi babilongi bandeko okomona mokreke se ndenge atelisi elongi yango te mokreke sasa ateli bandeko yango na tozali kotuna litango ya bakombata ezali kaka ya kopakola produit nakofingaka bato liboso ya bakamera liti na bango etikali kaka wana nakoya kosala bambangisa kolobaka bamakambo lokuta tokosala bango bakanisi mpenza Joseph Kabila akobanga mwa bamakambo bango baza kosala na liboso ya kamera koloba biloko ezanga ntina okotala mobali mosusu azali na tala monoko mbanga munene bandeko ndire ngubu bandeko wana mpenza soki asuyo minu bandeko koganga mwana mobali wana babengaka soki emeka bangu bandeko soki otali mbanga na ye mbanga ya pamba bandeko antuka mbanga na ye na banzi epezaka makasi mais soki asuyo minu ndeko yebaka ete musapi nyonso ekoniefuka olinga te po aza na mbanga moko komplike yo ozomona meme maloba po ebima ezalaka ondira azali na biloko ebele na kati ya monoko bandeko botala ndenge balobaka ete liboma ezali volonté bakombata babikomisi liboma sanke bamiyeba oyo mosusu azwi bamatiti alati na kingo bandeko yo kanisi soki olati bongo mokreke se okobangisa Joseph Kabila yo yebi teke Joseph Kabila azali moto azwa formation na kati ya armée ya solosolo yo kanisi mwa matiti wana olati ondire tango hiver ekomaka bamatiti ekweyaka ozwi yango otya yango na kingo nde okobangisa bakonzi ya Congo bandeko botika baaventure wana bozali kosala me boyebaka ete biso mpe na kati ya terrain systeme eza carré bomikosa te me bokoluka esika ya kokota meme mokolo ya baélection boyebaka ete terrain ekozala blende ndeko soki olie otondi te sala erreur bandeko tokosenga na papa Botamba botiela biso babilili botala ndenge nini oyo ndenge balobaka ete liboma ezali volonté bakombata ya Angleterre bamikomisi bamaboma bazali kokanisa ete bazali bato normal nzoka nde bazali bato ya maboma botala kaka na makambo bazali koloba na ndenge ezali wana bandeko ndenge ezali wana crise économique oyo ndenge ekoti partout bamosusu badimine bango bambongo na bango bazwaka ya social bandeko ekomisi bango kanda bandeko bambongo ekatani eloko ekomisi bango kanda sikoyo bakomi kokanisa ete totelemaka kaka makambo ya Kongo ndeko boyebaka yango ete Kongo wana mpe bokokende kokuta basite mibali nde bazali kuna bokobetana ndenge ezali wana ndeko soko li otondi te tika kolinga koyokisa famille na opasi bino bato bozali koloba ete bato botelema basoldat botelema po ete tozali kokende tokotala bino mokolo bino bokotelema o bino bokozwa vie bokei ezala te kaka bozali kosala boboloba ndenge ezali bo tobandi kotalela bino tobandi deja kokonte uta mokolo video esalami tobandi kokonte tokotala mokolo bino bokokende na Congo soki bokei te bozali bamanipulateur ndenge bokosaki bato na makambo ya dongo me boyebaka mbalo yo penza bazoli bino système moko bien blindé oyo zali ekozala stratégie moko deux fois te papa Botamba tiela biso bato ya maboma oyo ndenge balobaka liboma ezali volonté bamikomisi bato ya maboma mpona koloba n'importe quoi
bamikomisi bato ya maboma mpo na nini bambongo ya social et diminué epesi bango kanda na ndenge ya kosakana te bakomi méchant koleka meme bachien méchant. Mbongo ya social et diminué bandeko bakati yango po ete crise économique bazo bakomi ba méchant. Na tango na kosenga na papa Botamba tiela biso ba image. Toza awa na kati ya studio tozo présenter émission o mais na lingi d'abord na sala nano moi na pesa bino nano programme ya jour parce que alerte mongo esalemaki général pour prouver na communauté congolaise ou bien na diaspora que toza déterminé na masolo ya mboka alors tokendeki na déplacement o ezalaki parce que alerte générale esalemaki motomoko babengaka ye badive pour basalama kombo na ye mais kombo na ye normalement eza badibanga alingaki a osé pour la première fois ameka kosalela kanambe marche awa na niveau ya diaspora abosani ke bato ebele basi bakufi déjà na mboka meye aozaki ya kosala marche alors alerte esalemaki général tokendaki kote kuna mise en place esalemaki na ndenge moko osakana te 15 techniciens bautaki à partir à Londres bango kutu balinga bazala na marche te mais baloba bakokenda directement na ndako. Alors, vous pouvez prendre contact avec Paris parce que vous avez temps à Paris, vous avez moi j'ai qui non voilà bayo qui l'a moi mawa. Donc vous avez technicien ou vous avez un solo, vous avez un maraté. Alors vous pouvez écouter kuna na et quand on a ça qui na terrain na Château Rouge place oyo ba combattant ba utaki bisika na bisika bazala écouter kuna. Na kotanga ba kombola ba ngote mais 15 techniciens au balongo awa pour na kokende kuna na France. Badi banga akokai lisusu kosala manifestation na été parce que détermination ezalaki que soki tozwaka ye jour wana alingai arrêté pourquoi asalaki masolo wana. Alors tozongi nano na UK place oyo mokili mobimba bayebi idéologie ya combat et bandaki awa ndenge France, Belgique, Allemagne partout bazo confirmer yango. Alors bato oyo basala masolongo po masolongo ezala eza bango oyo faute ya temps bande musu bazala musala moye bazala awa ezate tozana côté awa na gauche na droite na écran na bino tozana colonel Kamanzango Kabosoka. Et puis, na droite, na awa, oisa gauche na écran na bino, ezali sergent Mokrekese. Et puis, na bande comme ça, tout na bango awa. Toko mekanano, totu nanano, parce que toye ba détermination na bango. Bon, si que tozo mona Afrique du Sud, bazo telema, France bazo telema. Est-ce que link mogo ou ezo laksa ke bozana bango pour toli kombe e bundara désordre te. Est-ce que link mogo ezali entre Bissona, Londres, France, Italie et tout et tout. Ah, merci mingi pona motunana c'est parce que eza question mo kitoko otuni o bato baloba ke ba combattant ba kabwana ba combattant ba saliboye to vivre trop na kata ba makambwana bon ndenge tozali awa Londres, France, Belgique, Afrique du Sud, Angola biso nyoso tout tozali bana ya tata moko mama moko omoni lelo yo na Londres oui toza ba kulutu to bandaki yango avant ezobiso 5 ans ferme po epanzana c'est que message na biso ekomi partout lelo na minute oyo Kinshasa pe bazwi yango Angola bazwi yango donc cela veut dire que tout Congolais sika azali il faut abundela mboka ne aza kotelema azala na nzete azala na fimbo azala na eloko nyoso tu aza kobundela mboka na ye yango message ekomi biso nyoso tu tozala na collaboration ya bien. Merci mon sergent. En tout cas détermination o ezosalema tout le monde en Afrique du Sud ndenge bazosala mais on a une autre question moko nano parce que bazoloba bato ya Afrique du Sud ndenge bazo parce que banokuni ezoleka na ndenge moko osala na te paraît-il babetaki soki motu moko ayaki autaki ya PPRD na passeport ya Congolais. C'est-à-dire moi fraude moi bandi osala déjà la passeport na c'est à partir ya Afrique. La fraude ya makasi trop. La fraude ya makasi trop côté ya ma passeport mais musala bandi ko baza ko sala ya esprit de guerre ute na kata Angleterre. Donc bitumba la izana façon belé. A mususu abunda na système azo soka mutumino. Omoni mususu abunda système nzete. Mususu abunda système pena donc il y a combo.
omoni donc modèle nous soko bunda kaka Afrique ici banga ba poni modèle wana donc il y a toujours welcome donc bitumba na bango ezali bitumba na biso wala bomoko siko toyebi ke ba élection biso surtout selon idéologie tozo ko appuyer moi masolo moi moké mais c'est comme si que c'est-à-dire fraude déjà et bandi ko salma déjà avant siko biso vraiment biso lokola ba soki ba fraude des alliés et c'est tout ça la demande les potes toyer sa peuple qui malgré bozo qui na élection mais ce ba fraude des alliés idée de tout c'est pas peuple congolais na minute ko bazana kata Congo comme ça peuple congolais a toujours vigilant peuple congolais a vigilant mbala oyo baye voix na yete et loko to lingi Congo ya sika ezala malamu peuple congolais a voté utile ayeba mutuni oyo ako voter pour voix na ye eyo kana mboka na ye eyo kana pe mboka ebonga a voté mututé ou a popé sa tricot pour lobby abanda ko souffrir yango to singa peuple congolais a la vigilant a voté utile to ali na système où ali mwana mboka na ndeke biso mboka ali ba congolais soko ali congolais o voter congolais. Voilà donc bozolanda biso toza live dans London et puis to lindo sinale na bande na biso o bazolanda biso na libanda ya UK notamment na kati ya Congo ba fraude déjà et puis tout le monde a déjà ba artistes musiciens na bato basala ba théâtre bango surtout basi ba lié déjà mbongo ya Hippolyte Kanambe na minute tozolo ba boye eza na conteneur ngo bakangi yango na matadi oyo bauti ko sa ba faux monnaie ya biso c'est-à-dire ba mbongo na biso ba congolais bauti ko sala ngo na Chine pona ba panza yango na kati ya Congo pour ba kabela bilo mais nazo expliquer na bino ke soko zwi mbongo ngo lia na o yango mais voter mutu oyo ko voter pona to libérer mbongo na biso alors to passer na micro na sima et pas ya epanza micro yango yo mais kana ko expliquer biso nano makanisi na bino bato ya Londres selon masolo oyo tozo les gars na mboka na biso toyebi très bien que pouvoir wana ezali ko vivre kaka na fraude na tricherie jamais basala likambo moko ke ya propre kaka tricherie même soi-disant élection ya la fois passée fraude tricherie ce sont des champions des élections troquées à tous les niveaux. Bazali kaka ko frauder, parce que bayebi que mutu a voté bango azate soki basali fraude. Vous savez très bien que mupaya wana azali na mboka na biso azali kozwa mbongo na biso po apesa bana ya mboka mbongo na biso po ba voter yi mbongo na biso moko mais toyebi ko susula yango te utolo balikambo moko très important wa que ba pesio polo lata yango kasi ko voter mwana mboka elingo lo bake fraude tricherie ezali. Comment se fait-il yo ndeko na ngai congolais likolo ya polo moko mulangi moko ya primis oteki mboka mobimba oye tondi na bakita oye tondi na richesse ndenge na ndenge pona polo moko na mulangi moko ya masanga et puis opesi mwana ndeke mboka na yo kabelie neti likabo nzambe apesa mutu na mboka na ye ndenge lwangu ayemba ke na makusa mwasi na mwasi alambaka na nzungu na ye biso nzungu na biso ezali Congo kokaba yango na mupaya te donc bazali ko se préparer pour être ba frauder toyebi très bien ka koleka te puis jamais parole te parce que tozonga na histoire politique nda oyo to komina na su poso ko to komina suka date ya le 6 ezali na ba date belé oyo ezali déjà na calendrier date le 6 bozo penser on ndeni na ba to bazana Afrique message to rotine là. Merci mingi. Déjà, ma préparation c'est salama, toyebi, tozozela. Parce que toyebi que jamais mutouawe azwa pouvoir na munduki, atika pouvoir wana, kaka pamba boye. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et puis peuple wana, il faut battre les ma pas pouvoir na bango yezali na dans la rue. Pouvoir ezali na balabala. Alors, bango, il faut baya, bazwa pouvoir na bango. Peuple tellement, tozali sima, tozali koya,
biso nyonso tozwa mboka na biso totia état de droit. Voilà eloko na koloba na bana mboka. Merci à toi. Donc, tu repasses le micro na biso na Mbuta Mayenge o Azali Moko ya Radio Lobiko. Mbuta Nasir, donc maintenant on a masolo vraiment ya moke ya kati 15 techniciens bakendeki pona masolo ya Badibanga, mais batikala yi comme on avait Badibanga te parce que abimaki ndako avant pour azongi diamo Afrique information que ba technicien bazo uta côté kuna. Sikoyo muto marque non ndenge ya osé biloko wana kosala ke non atambola pona kanambe na kati ya poto. Est-ce que tu aussi la nega boy dans le cadre mais quand ndenge ya osaki ou bien suivi mo ezali? Matondo mingi ndeko ekanga ezali nacho micro bien pour le bien. Mutuna penza ya malamu mingi oyo yo oleki na kotuna kasi nasepelaki ntango bandaki eteni introduction pamba te otangaki kombo na ye opesaki sobriquet te olobaki Badibanga. Badibanga poto ya naino na makambo oyo akomi koloba bosimba mokonzi na ngai te tokoya nango kasi Badibanga azali mwana mobali oyo avandi na commune ya Kasavubu na balabala Bosobolo entre Shaba et Asosa. Badibanga bomoi na ye mobimba nano akutana na adversaire te. Adversaire ya Badibanga liboso Congo. Soki atiaki ve na sima ezalaki tango azalaki soki afimbisi mwa nzoto na se ya mapeka misunimi bale bimi esali lokola ve nde babengaki ye Badive. Badibanga oyo nyonso ayebi Badibanga na Kasavubu ayebi ete Badibanga aza kobetisa ndule batoko na vero aza kokende biloko ba simerf biloko kala pe yango ayibaka mbongo wana emema ete na poto tala lisitwa na Badibanga soki na buki lokuta Badibanga contredire nga soki aza mwana Bosobolo te soki ayibaka mbongo te ya ba simerf na ba concert to tuna Elvis Ntiongo mwana ya bavo Mari leki ya Lombo Makiadi. Siko ko etali mbano na ye. Mbano ya Badibanga ezali elengelami ya kitoko. Sanza mibale lekaki tozalaki na mboka France na ndeko moko ya Sokoto na kati awa tozali kolekala motuka tomoni bisika na tozali kobamba ba photo bosimba na mokonzi na ngai te biso tozali kokita tolongola ki bato balongola ki ba photo wana oyo atambusaki motuka ngai oyo asabana kolongola ngona ba miri nyonso azaka na kati awa Badibanga mbana ekozwama Badibanga ezali oyo elengelami balobaka likolo ya montagne te na bandi colonel alobaki yango Matondo. Pour se présenter, Kombo Nanga Izali, sergent Mokreke, esprit de guerre, commandant de la brigade 007, James Bond Nevada. Merci na motuna otuningai. Ndenge tosangani awa bandeko, tosangani pona kolakisa mokili ete ba Congolais, tozali toujours unis. Ndenge balobaka ba Congolais bayokanaka te, ba Congolais balinganaka te, ba Congolais bazaka unité, mais biso toza kolakisa bango ete tozali unis. Yango omoni tosangani awa. Ba combattant nyonso tout oyo bino bomona kanakati na mboka oyo Angleterre tozali awa tozali kolakisa ete nous sommes toujours unis ndenge bozali komona ba action tozali kosala na monde entier même action eza koleka na kati Angleterre même action eza koleka na Belgique même action ezali koleka na Afrique du Sud na France partout dans diaspora mobimba ezali kolakisa unité ya ba Congolais yango tozali ko lancer appel partout na tous les Congolais oyo ayebi kezali na makila ya mwana mboka Oto baka tata be moko, mama be moko, ekolo be moko. Esika ozali ngonga ekoki telema obundela mboka na yo. Mutu aya ko distraire yo te, aloba ke ndeko bitumba ozali ko bunda eza sens te. Bitumba ozali ko bunda, ezali un combat juste et noble. Pe na sengi na bino, toza toujours bon moko, toza la vigilant, tito ko longa mboka na biso, oto za ko benga Congo nouveau. Merci mingi. Se présenter bon la appel latina vraiment se présenter ba ibinga toza ba combattant nazo sala appel nanga na monde entier pour la relaxa ete tana biso aussi ekoki et loko nyonso ezaka ne bandeni peza na suka alors mutu nyonso abundaka po alonga alors biso to bandaki bitumba o depuis 2005 to komi nango na suka to monde déjà que victoire si ezwami yango na sala appel na tous les combattants ya diaspora mobimba o bazana Inde o bazana Chine o bazana Corée o bazana Japon o bazana Angola o bazana Afrique du Sud o bazana Zambie Zimbabwe mutu akanga déjà ba bagage na ye
bisika bana bazali zo bango tia bango bisika moko déjà banda ko préparer koli na yo nyonso oyo okita nango puisque le 6 décembre biso ne toza kuna tozo ke le kutela po to kanga to sito yo récupérer mboka na biso mboka déjà na maboko na biso moko Hippolyte Kanambe vouloir ou pas azo kende obozo mona nezaka image ya pamba wala bo mona ezaka nzoto ya azali soute na pouvoir aza soute mboka eza déjà na maboko na biso moko ya wana osala appel sika yo zali prépare-toi kanga ba bagage na yo tozonga na mboka na biso ta esi ekoki victoire esi ezwami to banda bitumba o banda kala mutu moko alingaki andimaka de fête te biso tomoni ete ta na biso ekoki ya victoire. Merci. Comme on a Che Guevara, les grands révolutionnaires. Alors, on a répété justement mon message, il y a appel, il y a tous les Congolais, il y a tous les combattants résistants, au Bazali, na Europe en général, Washington, Ottawa, et puis Afrique du Sud, Congo, Tobengi, toutes les forces. Oyo surtout Ayebi, Azalaki, na force armée zaïroise. Oyo Tobengi de nos forces armées congolaises. Il est temps, il y a regroupement Sikoyo. Biso, Tozoki Simate. Toza un message à partir de Londres, mais Toza Rabino sur le terrain. Tomonaki, Libye. Tomoni, Tunisie. Tomoni, Égypte. Sikoyo et Komita à Congo. Tous les collabos vont préparer Bobima avant que Ngogayango Ekoka. Ngai, message Nangai, ya Che Guevara Yamwana, Torobi que cette fois-ci, Tokotika Laka Kondima jamais que Eloko Oye Pasaki na 2006. Vraiment, Sikoyo Torobi que Ekozala explosion na kati ya Congo. Merci, monsieur le journaliste. Message Nanga Yangwana. ezali ya bino ndeko abomangu bone gogo mwana leka mamana na mbula mibale mingi akoloba eza te nazali kosala appel na baninga oyo nyonso oyo basala rewe oyo basala nzange ata oza lisu na kati ya Kongo te oza libanda nasengi na bino eke alerte pesi nasengi ke préavis 00 ta ekoki kala te mouvement il faut salama kolota te kolala te ta ekoki na yango biso tu ata toza libanda to prêta serment totanga discipline militaire toloba makile na biso elukwe mpo na Congo toloba ke tokowa mpo na ekolo toloba ke tokowa mpo na peuple mais malheureusement peuple yango lelo bazo souffrir malheureusement que non peuple yango lelo baza kolela tozongisa makanisi oyo bakoko na biso oyo balongaka bageri ya inene geri ya Gambela geri ya Sosa geri ya Sayo lelo komita na biso tozongela mboka na biso tozwa mboka na biso nazana minga koloba te oyo nyonso ayebika aza mwana mboka tilinga na lombango esiko zali merci amingi eza bino abomangu bone gogo mwana leka mamane na mbula mibale toza koyanula boye serment ya soldat congolais nyonso ndenge moninga uti kolobawa ezali ke tokowa mpo na ekolo musala na soda musala na moto na bilamba na makasi ezali ete ya kodefendre mboka pe ya kodefendre peuple na ye nazali kobenda baninga nyonso tu oyo bazali na mboka ya bilamba makasi nayebisa bango boye manduki na yo po bakopesa yo soki moke te kozwa manduki na yo te
kobeta yango na mwana mboka manduki na yo soki bapesi yo oatake population zwa manduki na yo tourne yango mpa mokonzi wana atindi yo bete yango po peuple wana asouffrir tokoloba likambo ya 8 millions bato bakomona nete tokosakana babomi 8 millions lelo baza kolinga kokende na balkanisation ya Congo bazali koviole basi na biso plus de 2 millions po bazali viole lelo yo moto akolela bango aza te lelo yo mapinga nde moto akotelemela bango yo nde okoprotege bango yo nde kolakisa mosala na yo ya elamba makasi mpona koprotege bango mpe ekolo na yo yango nazali koloba ete boyebi esika bapaya babendi wa binemi na biso babombi bango bino boyebi yango boyebi bagarnison nyonso tu esika bizali bobeteni bango bolakisa ke congolais azali mobali mpe akotikala mobali yanga ya suka yango wana ezalaki ya bino lieutenant colonel kama nzango kabosoka mosomongolo esi mabe ndeko na kazanga nzungu mote mote pe lumbe lumbe ajatola epanza makita moto azo nyanyola azo sakola Kongo mboka wana eboyi makila ya bana na ye esopa na lisusu. Congo azali agressé depuis l'époque ya esclavagisme. Makila ya bana Congo etanga banda esclavagisme bateka bandeko na biso na boumbu bisika nyonso elongo esclavagisme eye tango ya roi Léopold ekomaki lokola elanga na ye personnel. Léopold abomi plus de 10 millions ya batu bana Congo jamais basepela toleki tolongo ekuna colonisation azui abomi ndenge balinga toye tosengili pandasi bato bakufi ba martyr kobanda 4 janvier bato bakufi pona kosikola mboka wana toye tolongwe wana période ya rébellion après indépendance guerre intestinale bitumba kilikili tolongwe guerre ya shaba bato bakufi kolongwa wana mama na likambo oyo toza nango lelo agression ya Uganda, Rwanda, Burundi ba occupation totale ya mboka na biso yango toboyi bisika nyonso kobanda na mutu ya mboka ti bisika balokotaka biloko na baport ba mboka ekotisaka mbongo na badouane na police bisika nyonso kaka bilongi wana bana mboka pembenize lelo yo ba combattant ba résistant esika makambo yango ebanda awa na Londres na Angleterre balobi te il faut topesa message oyo na bana Congo tu batelema bisika bazwami ozala wapi ozala na Congo ozala esika nyonso telema ngonge ekoki po ete tosikola mboka na biso. Matondo mingi ndeko mupanzi sango ezali boye mubundeli ya mboka na nzela ya engbunduka Papa Mayenge en personne tango tokomaka na suka bandeko balimboli balobi bilongi pe mungongo esengeli sika embata na nzela ya bilili awa tozali esika oyo babundeli ya ekolo bato balata sokoto misisa oyo ya etumba esika yango ekundama babeleli awa bango basa balobi ete moto na moto amilengela pamba te tokomi na ngonga ya suka. Ngonga na suka ezali pona moto to na likambo moko songo to na eloko moko songo te. Ngonga suka ezali mwana mboka Kongo biso to nyokwami mingi
soki tolobi na nzela ya ngunduka tolobaka kaka likambo ya bomoko mobukoto kama libwa tuku motoba batata nyonso na kati ya table ronde na Belgique basanganaka ba Moïse Tshombe bakazavubu moko na bango azangaka Patrice Emery Lumumba azalaka na boloko bandeko na ye balobi zonga kende kokamata ye tovanda lisanga po tokamata lipandasi yoyo na mokuse bomoko ezali eloko oyo tosila kolonga na yango mbala ya liboso mbala ya ibale yango oyo balieutenant colonel Kamanjangu balobi ba sergent Mokreke se balobi pe bapesaki meko papa Mayenge bimisa na ino elongi po zalaka elombe ozalaka elenge kasi ozalaka kokote lisanga tozali kosenga na bino ndenge tolobaka na ngunduka pe ndenge tozali koloba na nzela ya Kongo mikiyuli ete liboke ya bana Kongo oya kama akute na kati na Equateur oya akute na kati na bakasa ino so ibale oya akute na bakivu no so ibale oya akute na bandundu Congo central e ngonga yango oyo toteleme pituluka tosikula ekolo oyo na mokuse botelemi nde tozali nango bosenga matondo mingi ndeko ya journaliste ezali boye moningano ya mosala papa Mayenge matondo bandeko bino moko botala kaka mwana mobali oyo babengi na kombo ya Emeka Bangu oyo ndenge aza koloba bandeko botala kaka forme ya moto tala kaka mbanga na ye bandeko kilo oyo ezali na mbanga bandeko bongo akanga yo mosapi na minu bandeko me ni fuli yo mosapi ko po tala kaka forme na ye bandeko mawa depuis badimine mbongo ya social bazokoka te bandeko tala ndenge bakomi bandeko o forme ya mutu ya ndenge nini vraiment o kombata kikombata na bango kaka ya kosalanga makelele liboso ya kamera bokende na Kongo po tondima bino boza bamibali soki bokokende kokuta kuna basi moto balate ba jupon ale bokoti kaka ngulungulu kaka makelele koderangeaka batu bapauvre innocent koderangeaka bango bandeko oyebiki bakomi bavile tala Mokreke se ndenge ateli eteleli oyo ya ndenge ya mabe bandeko ateli penza bandeko naza sira potaki na ndenge moko ya kosakana te bandeko ateli na mwa bamatiti atie na nini na tolo ndike omoni mokila ya cheval ndenge ezalaka na mwa bapoalo wana ondire atondisi yango na kingo Mokreke se mpona nini ozokisa bakongolais soni boye ko Mokreke se vraiment batongo bazali kaka ondire basi baloki bango bakomi neti na malédiction okomona mokolo mosusu babimi mwa bien mokolo mosusu babimi bakebuki mokolo mosusu donc ondire baza na malédiction bambongo ya bapeuple congolais bazali kolia mpe na bambongo ya bafemme viole oyo bato bapesaka bango bazali kolia kosombaka bavese kosalaka nango bambiance kolia bantaba na banganda yango nde bamalédiction oyo ezali likolo na bango tala Mokreke se bandeko Mokreke se na ba poali su na ba matiti ya tchena kingo mawa tala pe kanga ndenga si ateli bateli bango nyonso tu bandeko na mwana mobali oyo paza koloba soki koko oyo soki tato oyo aza koloba mongongo nyonso tu esezika na lotoko nde bato boye bakokende kobongisela biso Kongo botika makelele bolongwa bozoba makambu pamba soko tali kaka bato oyo nde bazalaki na deuxième république oyo babebiselaki biso mboka bato pamba na kati ya Angleterre kutu bosali eloko te bovandi na baangleterre bambula ebele boankese kutu rien kaka nde na Congo bokende kosala quelque chose botika makelele oyo biloko bozali kosala babengaka yango bisalela papa Roger napesi yo maloba mama Rosalie pona kopesa ngai maloba vraiment bandeko babolingo ya solo penza crise économique oyo etindi ete badimine bapassion alimentaire bambongo ebele ya bato edimine surtout bato bazwaka social bakomi na kanda ya kosakana te kimesha oyo bakomi nango etourne sikoyo na makambo ya Congo bandeko babolingo bino ndenge nazali koloba boltanga yango lelo bolinga te ezala bosali makelele ezala bokomi na babilongi neti ya balu ezala bokomi na bibilongi neti ya baours ezala bozwi bilongi ya batigre pona koleka liboso ya bakamera pona kosala bambangisa me bolinga te Joseph Kabila azali koleka bomata bokita bamaboma oyo bozali kokosana boyebaka te Joseph Kabila koleka meme Tshisekedi baje azolinga osala na Afrique du Sud azokosana nde liboma
toyebaka Tshisekedi te mais lelo toyebi qui est Tshisekedi. Tshisekedi azali moto oyo alingi mboka na biso ezwa progrès te. Azali on dirait moto moko basala kaka po yeka kosala ba makambu ya mabe na mboka na biso peuple nyoko amaka. Et puis azape na mawate kaka ye moto azali ko linga ite peuple na nyoko ma ye pe kaka moto azali ko leka sima ya peuple pona ko lobaite bupesa ngai mabonza bupesa ngai mbongo pona makambu ya élection na jingi na kende na élection po ete na kende kusala mo campagne bazwi bambongo bapesi pesi bandeko po mona ete mutu ya lokuta bandeko bambongo wana nyonso tu bazwi soki abombi yango quelque part alingi Alexandre na Afrique du Sud po aloba ete bampeshaki nga boye bo bambongo bato amela Tshisekedi bapesaki yo mbongo mpona campagne salela mbongo wana eza ba stratégie na yo Tshisekedi alingi amela bakombata la alingi amela badiaspora congolaise la asengaki bango bambongo mpona campagne mpona batourne mais mbongo wana sikoyo otia yango wapi obombi yango mpona nini mais sala campagne banda kodepense yango omoni stratégie ya bato oyo motema mabe mayele mabe yango na tolobi bapeuple congolais soki bocomprendre bato oyo te bokotikala mpe koyeba bango te mutu mobimba aza kaka soki akomi kaka na mwa kwe moko boye il faut kaka intervention bia kende hôpital banini mais bolobaka mpe vérité ke vie asa lembi toluka mutu mosusu rien kaka motema mabe omoni motema mabe yango wana ozomona ete bandeko eza bilembo tala lokola bazalaki mitema mabe bazalaki kolinga kaka bango badirigeaka Congo bazalaki koyeba mpe avenir ya bajeune oyo baza kosisa baklasse te bazalaki komona kaka bango mais tala place motema mabe na bango ezali bandeko Tshisekedi asa komi na moment moko ke oke akoki meme pa kokamba mboka mais talaki motema mabe esika eza komema ye bandeko boyebi eloko epesi lisusu Tshisekedi kanda makasi po bato mingi bayebi yango nanu te boyebi mokolo bakutanaki na Kengo aremetaki Kengo projet oyo bapropozaki na bato oyo balingaki basala alliance bapesaki yango na Kengo alobaki akokende koétudie yango na Kinshasa ntango Kengo akomi na Congo arépondre ye kalobi ete asepeli na projet oyo bato ya UDPS Tshisekedi asali te donc ye amoni ke moye basala alliance eza te nde loko Tshisekedi aza na kanda ya makasi sikoyo aye komona ete non na ndenge kamera esusu abetaki esusu sabo donc amoni mpenza ke eloko eza te bandeko tala ndenge basakani na levier tala ndenge basakani na vie tirintiri ate natika kuti kopesa ekomba vie tiritiri po vie tirintiri soki tolandi bien na lingala facile arezonaka kutu kitoko ke Tshisekedi po vie tirintiri azalaka na baconseil ya bien te tobenga ye vie tiritiri te tobenga ye vie tingitingi ndenge ndeko na biso Bulamaterio ya Washington alobaka le vie tingitingi parce que biloko Tshisekedi aza kosala eza kopesa mawa crédibilité ekufi kokufa bandeko oyebi ko biloko toza kolobako biso nde toza kozwa courage toza koloba mais bato mosusu kaka bakombata bango na bango baza koloba yango na cc bakombata ebele baza dessus na Tshisekedi ebele mais bokoyeba baréaction na bango nsima bokoyoka ndenge bamakambo kobanda kobima kala te bozela baélection eleka mais boyebaka yango ete bandeko oyo Tshisekedi asami monelaki défaite na ye omoni baza kaka bato ya lokuta tellement babandaki ke makambo kotriche bakenda kotriche bamoni sikoyo ke ndenge babandaki kokanga kotriche epesi force te na ndenge baaméricain oyo baye kotala ndenge fonctionnement ya seni eza kofonctionne banini baye koconfirme balobi te ndenge ezali wana en tout cas seni eza kofonctionne bien mpe topesi confiance na ngoi mulunda po ete mosala no eza kosalama bien nde omoni esika babukaki bato ya UDPS makolo na Tshisekedi nde sikoyo balingi baluka stratégie oyo bakomeka basala mbangisa na ndenge ya banoso bino bokanisi bambangisa na bino oyo bino bozali kosala bokanisi yango nde kobangisa mpenza Joseph Kabila bino boyebi Joseph Kabila tango bango baza koya po bazwa Kongo bakimisa Mobutu boyebi bangomba boni bango baleki bambula boni bapolela boyebi ba stratégie nini o bango basala yena papa na ye
po ete bazuya kozwa bokonzi na Congo et bongo yo kaka mutu moko ye liboso ya caméra tukuya kozwa Congo tokosala boye obangisa Joseph Kabila za lombe mobali tala kaka bato bakimisi Mobutu po lelo bato bakoma koloba te IDPS ne mte kimisa Mobutu soko yebi histoire te vanda bato bakimisaki IDPS ezali AFDEL bato bakimisaki Mobutu malamu ezali AFDEL yango na tozali koyebisa bino bandeko bavantiro bato bazali kosala bakosuka même bato baza na Afrique du Sud soi-disant comme bato baza na Afrique du Sud bakosuka ozomona kaka ete comme bato bakomi kaka bato moko tokoko benga bango bafu on ndenge balobaka ete liboma ezali volonté bamikomisi bamaboma sanke bamiyeba bango bakanisaka ntango bayaka liboso ya caméra bazokoloba baza komimona ete baza normal mais babosala examen de conscience bato batala bamakambo bolobaka bomikomisa bato ya maboma sanke bomiyeba yango na Joseph Kabila azali na devoir il faut tonga mpenza CNPP ya mosusu ya monene po ntango aza kozwa 5 ans na ye mikolo koya ntango mosusu bamindele bakongolo bakozongisa il faut baklika mbala moko na CNPP po bato maboma na poto bakomi ebele bandeko bato maboma bakomi ebele na poto bandeko liboma ezali volonté bandeko yango nako eloko ezali kosala boye toza koyebisa na bato ya Congo bon comprendre bakom bato bozali komona awa problème na bango ezali nini vie sociale ekomi pasi ndenge ekomi na poto bandeko mingi balinga kosala musala te bamisusu badimine bango bambongo ya sociale babandeko kotombolela mapeka bakomi na kanda bandeko balingi kosala musala te bino bozaka kuna na Afrika soki tosali bo bakombata bakotinda mais bakotinda toboyi te mais mikolo pe bambongo yango ya sociale bato balinga kosala te ekomeli bango yombe bandeko bamakambo ezali somo tala bakombata mosusu oyo bazali kuna na France ndenge ezali kuna bandeko encore kutu na France bandeko mikolo na France crise ya makasi bato mosusu ndenge bazali wana bandeko okomona bapesi mbongo ya social mais banako tala mutoko sabino te ndenge balobaka wana Joseph Kabila bato bazoko kufa nzala bako sabino te même na Paris bokende kotala bana ya bakongolais modèle balesaka bana na bango bakongolais na kati ya Paris na kati ya poto bana du 1er au 30 balesaka kaka bana ba spaghetti na miliki spaghetti miliki wana nyonso mpona kaka mbongo moyen ezali te mais mpona nini bosalaka mpe bamarche te bokende kotelemela nani gouvernement ya France po ete bomikomisa déjà bafrançais boloba ete tala mboka ndenge ezali komarche tala boye crise économique en tout cas toza komona mbongo ya malonga te boyeboye bosi bomikomisa bafrançais boza kotelemela kaka makambo ya Congo mais boza na soni te boyokaka mpe mwa soni bandeko na France kuna bandeko bakomba te kende kaka tala bandeko po toyebisaka bino toza na bascorpion noir na biso soki oke na France okomona modele oyo balesaka bana bandeko kondima te okoloba ete ntango mosusu bana oyo baza na bamoyen na Congo baza kutu bien bana bakoma kolia na système moko bandeko kondima te ke bana wana baza na poto na kati ya France na Belgique modèle bamama misusu oyo baza kokanga lelo liboso ya bakamera mboka na biso changement baza koyeba te ke changement déjà na Congo esekoti mais lokola baza mitema mabe bandeko modèle balesaka bana na bango okomona bana ya ba 8 ans ba 4 ans banini modèle ba congolais bazo kolesa bana na kondima te bana bazaka kana komona ta mususu ale basombela bango ta mususu komona miliki bazina bamba nini omona bachara na kati kolesa bango pona nini pona kaka ke mbongo asoko kobanga me bandeko il faut koyeba yango ke ndenge ezali wana pona nini bolingaka kolobaka makambo Congo mais bozana ba problème ebele o makambo ebele o vie sociale na bino moko na kati ya poto eza ya pasi kaka naza français ou bien française naza français mais si oza français ou bien française kende zo pano comment que Sarkozy tala bomboka ezo tambola bien tenga naza français kende telema liboso ya parlement yo moni kaka makambo ya Congo mukolo yo zoki mukanda lo bien tena sina koma nanga français mais yo so koma français makambo ya Congo etali yo na nini mais kende ko tala pe mutango na kati ya France ou bien Belgique wazolo ba ka comme français bandeko modèle bazo kolia ko baza kolia na ndenge ya crise économique mais na kati ya poto makambo de so yibisa bino bandeko
bozwa yango lisekite nazoyebisa bino makambo ezali vrai kende na France na Belgique otala ndenge nini bato mosusu baza kosala makele liboso ya modele ndenge nini bazalaka vi na bango ndenge epasaka bandeko mais okomituna olobi mais Joseph Kabila bango balobaka ete na Congo boye donc oloba ete bato bango bakosaka ete toza kobundela bato na biso baza komona pasi na Congo nzoka nde pasi yango ezali bango moko nde bamonaka yango okomona ya bato na biso na Congo baza kolia bien te bani nzoka nde bango moko mpe bazolia bien te wana poto bandeko makambo nazokoyebisa bino ezali vrai soko otali modele bato mosusu ndenge baliaka na poto bandeko okokamwa ezali na ndeko mwasi moko boye kaka ndenge ezalaki kaka nde mibali balaka aza kobenga mobali ndenge nini mobali aza kobenga ye na Congo ndenge nini mwasi nanga boya chéri ndenge kaka ezalaka oyebi mwasi nyonso soko aza na Congo azaka na assoife mpo aya na poto aya kovivre awa eloko nini esali bandeko ntango mwasi yango aye koyambala liboso mwasi yango ntango akomi bayambi ye yakanisaka mobali azalaka na ndako moko mpenza ya bie bani nzoka nde mobali avandaka na ndako moko basangisaka kaka bamboko bazalaka 4 personnes bandeko mokolo ya liboso mwasi kaka ndenge mobali akosaka naza na ndako na ngai soki na ye naza na basentinele naza kutu na baboyi banini mwasi ayebi kaka mobali azalaka na basentinele na baboyi bandeko mokolo mwasi akomaki bandeko alalalalala mwasi ntango akomi bazwi na aéroport bamemi ntina ndeko yango avandi sikoyo mwasi mpe kidi bazoyeba te ntango omona kaka bato na salon azotuna sikoyo yan kingani kasi tokende na ndako na biso te banini kasi osolakisi nge mpe bami na yo tokende na ndako na biso mobali abi azela nanu bani mobali azobetabeta kaka batu wana azoluka na mutu na ye eloko nini akokosa apres kasi ye kingani tokende ko banini osolapresentenge epa bami na yo naza sikoyo na besoin tokende na ndako na biso nakenda mpe matala kaka yo oza mobali na ngai tokende tovanda biso mibale ensemble bandeko ntango mobali ayeko bimisela ye liloba alobi kasi ndako yango yo ozoloba ndako yango kasi esika yango tokovanda bandeko mwasi apika crise yango namonaka oyebi basi mingi ko oyo bauta Congo baye na poto awa bakima bamibali bakendaka kokota bamabala mosusu mpo na nini mpo na lokuta ya bamibali na bango na telefone nazalaka na ndako na ngai ndenge ezali na ndako munene naza kutu na bambwa mibale mbo mosusu kutu asalaki erreur akamati yake mpa bavoisin kuna ntango akomi mpa bavoisin asui mwana bato ndenge ezali wana kutu na futi bambongo ebele bande ntango mwasi aye kokuta ete mobali nzoka nde avandaka na ye na bandako mpo bazalaka en groupe mpo na nini likolo ya lokuta yango na sikoyo bandeko babolingo ndenge ezali wana baye balingaka koloba bapasi ya Paris te pona ni balingaka koloba bapasi ya Belgique pona ni te balingaka koloba bapasi eza koleka na poto te pona ni bango moko bamonaka bango baza komona kaka ya Congo mais ndenge bango moko bavivaka awa bolobaka vérité boyebi bato combien oyo baboma nzoto bateka bamagablo na bango mosusu kuta teka ta mosusu ini katikati ya lopangu po ya kaka na poto oyebi combien oyo baya mpe na poto awa bakoma na baparis yango na babelgique bazala dessus boyebi soki baza combien mingi kutu ntango bamonaki bakomi na Paris be Belgique baye kozwa ate ou bien akimi na ye Paris ou bien akimi na ye Belgique akoti na ye tam so Hollande ou bien ayene na Allemagne ou bien akoti na ye Suisse po ete kuna penzo ndenge balobaka mondo kinawa mais bato bakongolo ya oyo bavanda na France oyo bavanda mpenza bien bagangaka te baza na bavie ya bien bavanda calme oyo bagangaka liboso ya bakamera soki oke kotala bavie na bango eloko te bakongolo baza na bavie ya bien na poto na bafrance na babelgique bazalaka calme balobaka te wana nde okomona bakongolo ya bien bazomene vie ya bien na poto oyo bomonaka baza kosala bamakelele eloko te makelele ya pamba yo ozomona mutu na kati ya poto na France alaleli mpe ntango mosusu mai ya lobo na lipa il faut kolobelaka bato vérité bayebaka mpe vi nini bango bapasaka awa mpo bazoloba kaka kuna na Congo mais mutu na kati ya poto bandeko yo na kati ya poto na kati ya poto bandeko ozolala bilamba na yo elalaka epai na ndako mosusu yo olalaka epai bato mosusu epuis mpona na ntongo soki olamuki lokola bato wana balingi te bosala badepense ya bamai na bango na courant mpo bango bafutaka mai okomona bombaka de euro na ntongo soki abimi na ntongo akei asukoli na batoilette publique
soki ba sukoli ake azana mbongo te il faut comme na toilette publique on a ça la manœuvre pour luka ndenge nini yako kota na ndenge ya kimuyibi na ndenge ya ko frauder pour kende ko sukola bandeko ba makambo eza na poto bandeko bola ndaka te ba oboza ko mona liboso ba caméra baza ko ganga bazana bango ba tenten batoyo et loko malonge zate okomona tamsu odombo azo ko ganga odombo me kende ko tala place odombo avanda ka bandeko oyoki na mawa olobi ah mais muto mtanganga liboso ya caméra komona letina ba montre ba nini za ko l'exhibition na ba kazaka nzoka nde sika vanda ka yango yo okay bokotala sika nda ko odo mbo avanda ka bandeko yoki na mawa oleli yango tozali ko loba ete bandeko même bandeko bazana Kinshasa bozala kana ko banga te kimpeleke se ko sabino te na ba maloba na bango bazana bango na eloko te makelele ya pamba ndenge basalaka boye na bapoto ebele ba yana bapoto ba mona ndenge nini balalaka ndenge nini bazalaka bazwa déception ba lemba nzoto etinda bango kutu ba longo na ba Paris ba kende tamsu ko na ba longo na kati ya Paris ba kende na ba banlieue po ete bazalaka même na nini mais bandeko na ko sabino te ba combattre nyoso bo mona ka baganga ka eloko te ata ba mokeke se wana bandeko il faut ko kende ko tala condition ba vandaka mokolo mosusu bandeko na kati ya Angleterre likambo ko kamwa combattant moko boye nzoka nde na Angleterre bazaka na système ya ba soki ochembongo courir sale ko mona pe allez soki ekomi na suka allez ta mosusu mona déficit au moins 5 minutes combattant na zona système moko yibela ka courant na kati ya Angleterre na kati ya poto alors que bino bolobaga na courant na nini na Congo kuna courant bato ezate mais yo za na kati ya Angleterre oyibaka courant komona otie mwa pièce na yo na komona minute silele ozosala manœuvre po yiba courant bandeko tala botika makelele boza kosala boza kokisa ba congolais soni olingi ba congolais lelo bazwa ba avion bazwa ba congolais nyoso na Congo ba ya batala ndenge modelo bazalaka oyebi ke so ba congolais belé boni obaya na poto ba mona ba condition ya bino bato bozaka kosala makelele epesa bango kutu dégoût ya kovanda na poto mingi lelo bakoba ko regretter ah nazalaki na ligabro na ngai fele na vanda na ngaba nini pona nini ba yana loyenge mais batu na lobi teke batu nyosu batu mususu bazana poto bazana ba via bien mais batu wana baganga gate batu wana balobaka te bavanda calme oh baza ko ganga wana bandeko on liboso ba caméra biso bo eloko ezate bandeko yo so mona mutu na kati ya France asa ko lela na éponge na buto subi ale na tongo po mona bimisi yango na moyi wana tandi na kati ya France bandeko yebisa ngai na kati ya Paris asubi na butu ale na tongo pe ala bimisi yango tandi yango bande wana tokomi na wapi tokomi kaka na kati ya Congo na ba kingasani te bandeko po mona ba makamusu selekaka o ezalaka incroyable okoko ndimba te mezo leka na kati ya poto mais bato bongo nde okomona bazalaka omona ye liboso ya caméra biso boye ezali pasi pe mao namona bato bazala ba vie ya bien na kati ya Paris balobaka te mais o bazoloba kende kotala ndenge balalaka bandeko okoyoka na mawa oleli botika koloba pona Joseph Kabila bobongisa nanu situation na bino bozana ba problème pasi ya poto nde eza kotinda bino boza koloba pona bato bazana Congo te mais pasi ya poto nde mutu eza kosala bino boloba n'importe quoi mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo bana nyonso tu ya Congo démocratique bozali na Congo boyeba yango ete oyo ntango balobaka ete tozali kobundela bino mpona bapasi ya Congo te bandeko il faut boyebaka ete wana ezali kaka langage na ndenge ya kolobela bango moko bazali kokemba na poto bandeko soki boyeba otali ndenge nini modele bato wana bazo kokemba okondima te mosusu mpo komona laleli nguba na mapa amelima ya lali me na kati ya mikili mpo nini balingi kosala te balingi kaka kozela vie ya sociale yango namoni ete baza kovivre na bandenge moko bandeko ndenge kaka papa Roger alobi bandeko okomona mpe moto mosusu ndenge azali alalaka na mwa éponge na ye wana bandeko éponge yango mpe soki asubi na ete bokomona bimisi yango mpe atandi bandeko aza kozwa kaka makambo nyonso tu neti na Afrique mosusu mpe mwa éponge yango bandeko akengelaka yango abangaka sino bakoyiba yango soki na ntongo alamuki alingi yango bien atali soki baninga nyonso bakeyale akeli kobomba yango na mwa kwe moko mpo azobanga bakoleka yango bakoyiba ye me na kati ya poto
yango nomoni bakanda na bango nyonso tu wana ekoko koya likolo ya Joseph Kabila ndeko soko oyangi na poto oresir te zonga na Congo moto apekisi yo tozonga na Congo zonga na Congo zali libre misala ezali kuna na Congo Congo kende pe osali babilanga na mwa mbongo na yo komema okoki kosala baaktivité po s'en sortir botika komi nyokola bandeko oyo bamosusu na Angleterre ono komona balati bateni neti ya bateni ya basoda na bamatiti na kingo pasi ya poto baza kokoka te na bambangisi ezanga ntina bino bokanisi na Congo nde soki bokei bokokuta basi oyo bokosala bamakambo na bino ndenge bolingi botika nde komikosa bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana mpona koyebisa bino ete il faut boyeba ete Tshisekedi na bapeti na ye oyo babengaka bakuluna bazali kokontinue kaka na baaventure na bango mais boyebaka ete réputation ya moto basombaka yango te. Tshisekedi deja lokola asi abwaki lopete na ye na potopoto azali lisusu Tshisekedi oyo toyebelaki te toyeba sikoyo aza na ye vie comédien aventurier donc alie penza moto asimbi malheur ya peuple na maboko esika oyo bapeuple bazali kolinga babongisa mpo basa sorti Tshisekedi azali kolinga koya koenfonce bango lisusu na kati ya potopoto mpo bazala kaka bato ya pasi na banzi ete bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azwi na bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.